Guitare na mesa. Guitare eza. Maman. Maman. Bon, maman, tu es où là? Moi, je pars déjà. Qu'est-ce qu'il y a à crier maman dans sa chambre? C'est moi je vais aller récupérer mes colis, non? Mais ton téléphone sonne. Maman, c'est bon. C'est bon qui m'appelle. Il ne cesse pas de m'appeler. Il fait qu'il m'appelle tout le temps. Hein? Il me fatigue ces temps ici. Fala-nous. Fala-nous, chérie. Mais pourtant, ils ont insisté. Maman, je veux plus le soir. Je veux plus parler de ces bons ici. Dis-moi. Tous sont là, si on a un camarade. Parce que vous voyez les enfants, tous sont là. Tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Non. Ne me donne pas des explications. Réponds-moi d'abord. Tu aimes ce dit bon? Bien sûr, maman, je l'aime, c'est du bon, mais il s'est mal comporté. La façon dont... Tu n'as pas à me rappeler tout ça. Comme maman a dit la noté, la logique est yoté, la logique est yanga. On a cassé dit bon. Maman, je l'aime. Ma casse. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous avez mis Mais pourquoi vous avez mis Avec tout ce qu'il m'a fait là. Ce qui est bon, non, il n'y a pas de mort d'homme. Il n'y a pas de mort d'homme. Il ne vous a pas respecté, vous étiez à la maison, toi et papa, il était chez lui. Tu seras là qui déjà n'a cédé bon. Tu seras qui n'a eu. Et puis voilà. Là, dans ce sol, là, il y a le cola, maman n'a moi, qu'on a fait dans le souci, il ne vous a pas respecté. Mais il y a posé la part dans la quantité. Tu pouvais aussi éviter ça. Hein? Tu pouvais éviter que ma querelle est comme un bon. Tant que tu as ta téléphone, pour éviter ma querelle comme un bon. On dit qu'elle est parce que vous avez. Ça aurait être autrement. Ceux qui vraiment, tu l'aimes sincèrement, de tout ton cœur, de vos causes. Dis ça. Pourquoi vous se torturer? Pourquoi vous vous torturez? Non, mais que l'amour supporte tout. Et l'amour pardonne. Maman, si je souffre intérieurement. Mais pourquoi? Justement, moi-même, je suis ta maman. Dans ce monde, tout va bien, mais ça ne va pas. Et j'ai compris que les apôtres de la crise ou entre nous, c'est bon. Il y a un monde qui a tout nos boyaux. Ceux qui, vraiment, pardonnez. Non, tu as essayez comment? Pardon, c'est qui bon, et puis voilà. Maman, quand tu m'avais parlé, la caisse, il avait dit qu'il va plus répéter les choses qu'il avait fait avant. Et qu'est-ce que toi tu crois? Qu'il va encore répéter? Maman, je ne veux pas qu'il répète, parce que s'il répète encore là, on va... Pardon, ton ami. Il a nos salaires, il te regarde, il fait qu'à parler. Je vais parler. Ah, aux autres qui ne reçoivent pas, ceux qui va courir, ou Bengi. Oui, je viens déjà de lui parler. Il y a Maman Karim Manessa qui est là. Oui, il y a Nadine et Yuma qui est là. Il y a Maman de Dompera qui est là. Donc, il faut que nous là parce que depuis, il y a d'accord, maman, je ne parle pas. Dès que je récupère mes colis, je rentre à la maison. Je reconnais là, je dois sauver, je reconnais. Non, moi je ne suis pas avec Jericho, je ne pas avec Jericho. Ah non, moi je vais rester ici seule à la maison. Oh, bon, je vais rester seule à la maison. Oh, la paix, quel est le nouveau liban? La paix, bon, s'il m'appelle encore là, je vais le dépêcher, puis je vais lui parler.
Moi, je l'aime beaucoup. Je n'arrive pas à commencer. Il me tue, ce gars-là. Maman. Je te jure, maman. Bisous. Ah, maman. Bon, je pars. Au revoir, maman. Yangwana na koloba boye. Na yebe te kokamwisa bino. Nte komona mama mokolo lokola nga na koteli bino. Mpa kokota na ngai yawe eza mopaya te. Na miso na bino na kolima mopaya. Mpo mbala ya mbubu na ngai. Kasi na ye pona mwana na bino ya mwasi. Soki na lobi na banda kobeta masolo tata na mama ndenge lovandi wana na komima bino molai. Po masolo ya mwana nange eza ebele pe eza masolo molai. Kasi te lelo na ye mokolo esengo. Mwana nanga alobi mama ntingo kisanga huko. Boni misai. Po ata soki monokambo ke kokota. Kama jingali za mwa pomiki. Problème te. Ya kovanda boye te. Asi se sani. Nazo yanga molongani. Tovanda naye. Ah, mama. Mwana za mulongo. Ifanya biso ba yombe. Isolo boye tabana ngo boye. Tato sali boye. Merci maman, continue. Nde natuni mwasi. Po na mona mani ki asa ye pa na biso. Bala liboso. Ayaka lobaka te. Moninga na ngai to yebani na ye. Ngana tuni yebo za na bolingo. Ote mama te to za na bolingo te. Bana mike makambo na bango. Baninga ka boye. Nde mwa mikolele ki na moni akomo ya kotala biso. Sikatango mwana alobi na tuni ye. Ote mama na lingi na bala niki. Ah, iki azana na baboti na ye. Okozwa niki tete ozwi yo. Ovandisi ye na ndako lokola mwa mdumba moko boyi. Esengeli na yo kende koluka baboti ya niki. Osolola na bango. Osala ndenge mobali ya salaka. Itine kanso va tepelaki. Londo talo take etumba. Yango wana nasengaki na ya nakutana na bino losalaka ndenge nini tata azali na bomoyo kasi lokola ndeko na mobala akufaki na bakongo akendaki matanga nde alobi te mokolo alelo eleka te ngai na ya tosolola na bino kela mokolo wana alibala ye akoya bokomona ye. Qui vient? Mon ici, maman. Merci, papa. Est-ce que vous parce que de l'humanité, comment se fait-il pour l'humanité comme maman n'a pas est-ce que tu nous as donné l'argent comme tu as fait? Oubliez-le, c'est comment? Je vous assure. Merci mingi. Merci mingi lokola. Ngai liboso nazalaki na esengo mpona yebi ke papa aza mosala ya nzambe. Wana mwana nanga mama ndenge nabota bana mwana oyo abima na ndenge na ye kaka ye pe mokolo abotamaka mbula monene ebeti. Sini ya bonzambe. Sini ya bonzambe. Sini ya bonzambe mbula ezalaka significatif. Nous ezalaka na bénédiction nango. Eyaka nango. Elakisaki nzambe alakisaki déjà ke natindi mwana na ngai na mokili. Papa merci. Merci beaucoup. Non, qui ne me cicaté.
lorsqu'on parle de photocopie, c'est-à-dire il y a eu un original. On ne peut pas parler de la photocopie, ce qui est original et entier. Donc nous ne pouvons pas mêler tous les hommes qui basent par rapport au comportement, par rapport à Naïna. Merci pour l'acte fait. Courage. Merci papa. Nous avons Sambelaka, Akomisa Bino Sika Bolingi. Tout le monde s'est trompé en apparence, parce qu'on dit l'apparence est parfois trompeuse. L'apparence n'est pas trompeuse parfois. Parce que quand on peut identifier que vous êtes chèque, vous êtes pasteur, mais présence il y a papa, et ça qui sont déjà impulsion, on a compris nous avons affaire à un homme de Dieu. Malheureusement, ça nous donne de l'intelligence. On ne pourrait jamais encore laisser Niki partir comme ça. Voilà, merci. Zambé Apambola Bino. Niki, à maman, vous avez... Oui, j'ai fait quelque chose. Mais avant de binisa, tu peux biso na famille na biso. Papa kaka ndenge tolobaki enveloppe oyo botindaki wana ezaka na famille ya papa nde bafungolaka enveloppe mpona koyebake mwana na biso azwi mobali. Mais likambo ya présentation tosalaka liso te tokoma kosangisa présentation na coutumier biso tokosala na nini oyo na présentation na coutumier na civile na nini oyo religieux akosala nyonso wana na permission na bino. En fait biso tous en biso en réalité tous après la famille est prête na nyonso oyo isengi. Je crois maman zaki une introduction na lobi ambeleki mo ebele mais tous vraiment na passé wana azwa makambo ya minene soki okomona mwana lobi na ngata ya kobala boye ngai na telemi na yawa c'est-à-dire makambo ezalaki biloko wana esengelaki tokende kobala mwasi mosusu mwasi wana asala biso boye akoya na ndako soki akoti ya alingi kaka na miso ya baboti ya mobali bakanga na mwana na sana soki mobali alobi ne te nga na akobatela yo kino mokolo oyo nga na kobala yo na koyeba yo mwana boye te nga na kovanda boye azaki mobali la fille a été tellement pressée. Niki akei akutani na makambo papa akei akutani na makambo nzambe alobi tika na kotisa bino papa oye malamu na libuto mopanzi na yo yango oyo oye kokutana nango tokosala facture lokola botindi mokanda na bino boya tosilisa makambo nyonso ozwa mwasi na yo bokende bobota bana oyo motema na bino akozela bankoko nga ndenge navandi boyo nalobaki na mbombi wana ntingowa soki nga namoni bakoko te mimbu te bankoko bankoti nakomona bango boye na miso kasi soki nano ata nko nkokolo nkoti nyonso wana namoni te nga nazalaka kaka liboto oyo ndenge bavandi boye bakobota po natala mwana na bino nayebi kazala ya bino kasi koya na ye natikalaka boye natangaka ye na miso yatalaka mama okotala nga boye nga bite mama nakotala okasi lelo nayebisi yo na banda kotanga yo na miso po soki otali moto ndenge tata alobaki na libanda okoya kosa kasi soki otangi moto na miso oyebi esika yozanga mpe nazala kosana ngai nafanda elongo na basantu nayemba loyembo Bonjour Nzao. Maman maman on a fait Félix. Bonjour. Bonjour. Nini? Ok, na mwana na musika kuna Nzao yo wana bonyo ça bien. Bon, je te rappelle, on a combien de gens en bas, on a rappeler.
Oui, nene. Santé comme bonne makambo, nous sommes bien. Ouais, ça va. Où tu es? Na utika boni boso na luka mutu moba na mona ngapete. Ndera nzenza mbeka bisikata ya nzelo bokutala nzela. Ah oui, tu me salas, non, on a fait une seconde. Qu'est-ce que tu comptes? Où t'es nous avons banda bou. Maintenant au côté qui doit. Ah. Nous soyons sérieux, Aminata. Tu es na boya kiyo. Oyo bonyo aza petit frère ya moi sinon. Nani ma problème te. To kutani na monyo za bonne santé, Dieu merci. C'est fini. C'est fini. Nzao. Je pas le temps. Donc c'est là que c'était ton solo la terre. Aminata. Olingi nini? Yaya ata moko, no kabana. Yaya. Ata moko. Sasa na boya kiyo nzao penza. No kozana ya takuna to zo ka biete. Sasa na boya kiyo nzao. Est-ce que abana ne ko asa da chemin na ye, monsieur je da chemin na yo. Abali bali ya quartier na na. Comme sous yo so ke na lingala. Ke na mo boye. na banana ni boso. Maman na bali ko awa ça dire que nazala humilié makasi pas na bino botika nga na sala bino. Je suis sûr et certain que et dans l'information je suis pas papa na mine ne sait pas finir na loka mo binda kuna nga après quand metenga na mosi na ngate. Ah, wana to yo kana bino te. Bof. S'il vous plaît. Naza clair na bino. Botika nga na sala bino nga. Mo do pe bo sala bino na bino. Pesa na moi transport la botika o dégager. Ah, déjà occupé. On appelle comme moi si na ye non aussi. Moi pesa na moi transport, yo pesa moi transport, pesa moi transport. Mais yo to solo na bien. Yo so mobala poto, ozo ke poto na yebi ke yo, na yebi lelo yo za na kini to za na yero. Na indi bana na poto, bana na ina mwasi na bana na poto kosa. Watatia Diaspora. Papa na bino bia diaspora et au moins ça va. Au moins iloko pour ma bino ba fina biso kini. Hein? Et ça pour envier. On a pas vie pour moni mutu tam susu a outi poto za lola te. Il y a des jours on a outi circuit na zongi. Est-ce que quand même na longi ah ba komi circuit. Hein? Beau garçon, na circuit kuna ba komi biso na longi outi circuit. Non. Mais ça fait quoi? natikali na mbongo te na na carte ya pas moyen na bendi yo matoi awa nali ba problème te donc ça quand on a le collègue non je veux pas ok bon je peux pas traîner on a pour ça combien ok c'est bon c'est là qu'on a un problème non te maga Ouais, ça va, chaud. Tu sais, c'est déjà que je suis passé par là. Ouais. Et non, c'est toi, ne te mets pas, viens te demander rendez-vous, s'il te plaît. Non. Tu sais, hein, tu as une belle tâche. C'est vrai. À chaque fois quand je te vois, comme les Congolais disent, c'est vrai, parce que tu sais, je n'arrive pas à te supporter, tout ce que je vois là, c'est à moi. Vraiment. Waouh. Tu vois pas, je te dis une chose. Tu sais, hein, le jour où Megaso est là, je vais pleurer pour toi. C'est vrai. C'est toi qui cherches plus ça. Non, tu sais, je suis jaloux. Parce que tu es jolie, tu as une belle taille. Non, non, tu n'as pas confiance en moi. Chérie. Tu n'as pas confiance en moi, c'est seulement la sur le coup. Dis-toi, c'est toi, laisse. Ouais. Donc, tu me fais pour un petit câlin. Oh, Ça va. ouais, ça va bien. Oh non, chérie, non. Mais quoi? En fait, les temps en temps, tu devenais encore plus belle. Pourquoi? Quand même, je m'appelle que tu ne fais plus le fort. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ça va? Jericho, je lui ai déjà pardonné. C'est mon nom après. Fallait que tu me dises, attends. Fallait que tu me dises, parce que je suis dans ma maison. Bon, il fallait que je te dise encore, hein, que je vais pardonner. C'est moi. Mais excusez-moi, chérie. C'est que j'ai constaté que tu es des lignes qui s'imposent. J'ai des petits frères comme toi. Je vais te dire une chose. Dans la paix, là, comment dire? On les a dans la paix. C'est bon, laisse-moi Yo. oui, hein. Tu n'as pas peur de toi. Je reviens ici. Oh, Tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Quoi? J'ai aucun problème avec toi. Ma grande sœur, on était fâchée contre toi. C'est ça, moi aussi, je t'ai fâchée. Voilà. Ah bon? Bon, ça C'est va? des Maintenant, quand vous êtes réconciliés, tu peux devenir comme mon ami. Oh, mais c'est ça, c'est intelligent. Non, ça prouve que tu as ta
faire. Sérieux. Oui, même beaucoup. Mais si tu recommences, Non. on va se battre. Non, et même. Il a déjà fait avec toi, chérie. D'accord, chérie. Mais tu sais, chérie, tu sais ce que je t'ai dit. Moi, je t'aime. Tu sais, la façon dont tu t'es comporté, si tu n'as pas aimé. Moi, si je t'aime. Tu m'aimes, mais sérieux. Tu dois faire prochainement, tu n'as pas intérêt de crier chez nous à la maison. Tu sais quoi? Il y avait papa et maman à la maison, Mais tu tu cries sais, sans tu as crier. raison, oui. Je me suis mal comporté, ok. Crie sans crier. Excusez-moi, chérie, je sais que j'étais mal comporté, mais en fait, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je t'aime. Tu sais, mais tu n'avais pas intérêt de crier comme ça chez nous à la maison. La prochaine fois, je sais, il ne faut pas oublier. Tu es en moi, car toi. Tu sais, je commençais à écouter cette chanson chaque jour. Si je pensais à ma chambre. Moi aussi, je pleurais chaque jour. Non, tu ne pleurais pas. L'autre ne pleurais pas. Tu sais, l'autre fois quand je suis venu à la maison, maman m'a dit que quand tu étais là-bas, dès que je criais, mais on n'a pas le temps de réagir. Très en colère contre toi. Toi-même, tu le sais très bien. J'ai tout oublié. Ah bon, fais-moi bisous. C'est du bon sang, toi, je ne sais pas. Je t'aime trop. Sérieux, tu m'aimes pas? Beaucoup. Fais-moi bisous aussi, ça. Oui, papa. Papa nini? Oui, papa. Yo vraiment tika mwasi kaka boye ofanda na yo ata yo mosaka. Olingo nini ezangaka mata? Papa, moi c'est un beau garçon, on a petit frère. On a comment ah, pas Votre bien. Merci. Bonne nuit, vous allez bien. Ja. Bien, moi. Papa, bon, ok, bien. Ah, c'est une beauté. Comment est-ce que oui, c'est une autre Papa, merci au gagné ta casse. Vous allez comme ça, les gars. Attends. C'est pour la gagner la moto quoi, il marque. Au garçon, ça on a $20 PCF. Ah, t'es. C'est quoi, n'est-ce pas? Papa, Zoaka va caser mieux. Essaye. La ligne, on comprend que. Anima ba humiliation na bino et comme on dit quelquefois maman comment la moi ça tanga te ngana papa isa passe Malisa na tanga te ka comme ne za Malisa asa pita bolole soit pas ngotombo Soki na isa wana mona mbali ya kubongo ngene baka mona mbali ya kubongo bozo ko sakana bo mais tala ni lo donc okomona aminata zobu ni bite donc ni wewe mbali ya ndaka ni poto wana asa na poto taka ni diba asa mutu besala ka sardine asa ka na poto te diba et pas ya Kadhafi bon papa ok malamu ana bakebe na kati Oyo mutu ya grand frère, il faut que tu m'aides à prendre. C'est la comédie qui tient. Oyo mutu ka kutu comédie qui tient, yo kutie. Ozo kuta ya kita. Ofinya yo. Otinza teza minero ko kukabela on saba wani ya palize le poulet wana. Wana za sigolo. Mobile na ya vie yeyo. Mbongo mutu ko mesa ko yeza kugale wana.
nzambe aza fiere osokoza na mbongo te nzambe liboso metala mbongo kaka me liboko na portiere tala ndenge akomi kumba nzambe komotangama moke yo mosali ya nzambe bise na balabala $20. Fais appel Nyama, espèce d'un chauffeur. Babi $20. Oyo kangi mutu liboko ndio pesa 1000 francs. Bobo ngate, tokotonga mbaka mboye. Na mena gene pono santi kina melia gene kumona, kata sana uni. Makapo sombongo ne yete. Yenza wale kinani. Aleki lusakipani. Yai batambongo na Kongo tomona. Yale te albaka aleki nani? Aleki nani? Aleki Kizenga. Te oleki Kengot. Kengo za pembe milate epaze na mbongo. Yo pembe chauffeur. Mutuka nzao lugawana. Esika yozanga pe nazala osana ngai nafande longo na basantu na yemba bela babuto tamba on ngomeza na basi ayo upangusa Yesu parfait na makolo apamisi na suki na ba ekoli ba petisi Jésus ba mon chose à mon sandumba alléluia Jésus si mambo tika ye nazaki na bino mutu moko sokoli na makolo azate mutu moko te makasi penza atie parfait ne pas na yo mama kamba ngo nani oyebi faire za na Suède wana Beverly Umba yobi kamara na Beverly Umba na Suède Beverly Umba masa tai masa mlai loko anga yobi akata ba kofi kwa kamara na mona la ko photo ni si na yebi asen Beverly ibisinga ni kiozo ya bitidi na yo finamba ino ba bouton wende nga ena finete yo linga kende pa ba chinois ba ke finela nga ende na pote chinoise nga mo fina ni sala niki ni sala mameleki na ndako na 10h une minute comme na poto na Suède on a vité sa connexion ata TGV yara na mamba yo ni ke benganga ernyos Beverly Umba benganga chaque jour manga suzi banda nzanga dalaka na secret benganga chaque jour dalaka na secret chérie so lobi bazonyo so batikela ngai Anastasie Lembe benganga chaque jour chérie oko mosele mo bazua bakomi ba mibali yokana na bibo so ba bilelo bazongisa yo na âge de 18 ans olinga 18 ans oui ozo maman jeune mokete balongo ba âge wana bazongisa na 18 ans olinga est bien non a besoin de souci matin oui bien on a réalisé que ça yo mon avis les alisum na envie ba tout mususu nana nani kuze na moko Michel Sungu mwana maître mokola bala na lela lokwa mwana mke iki obi makasi kosoka bilamba mama imita de bimita ka penza na bima na via bilamba oyo point andaka bato baaka na intimidation te nalamukaki kaka esengo na esengo nalali na butu nalamuka boye bandoto ya malamu naye nde mpo na ndoto wana nalotaki nga ndoto wana esengeli na ngai naya na ndako oyo natika ndoto wana awa boni bino malamu mama oyo monde utiki nani utiki lulu na wana muta makelele na boyi na yo na papa makelele na ye mama yakao lobi akei kotumola makambo na kwe mabangani ozwi mapanga soko odefi bafutaka nyongo ye azwi mapamba te komi na nyongo moto oyo akosenga ye okosenga nga britalema mokolo mapa alobi mama ntango oyaki kodefi ezaki mama elimbisa pesanga na kopesa ongongo oyo sike komi britalema amoninga alingaki tali makasi mpe amakolo azala nango te mwana wana alandi ngai bosu kosangela moninga aboni na mabele
kabienda oza bosu moko lukamaka wana Gilo complémentaire balum nga ka solo bana papa na Gilo ba ke simba yo vandi tota ah maman ah bon wala sani maman Gilo azindika pe muta tombole boye vandi tango ke iko lukamaka be pa bato o defi nyongo abato omoni be handicapé nde bazawa na longa no ki kileki na ngai tozwe no handicapé nde ngazali ana posa bato ba fortifier ana posa bato ba pesa espoir que non yo posa ozana gloire de vie pour makolo wana mais attends mais tant ba comme beta ndenge wana batie na classe ni ekolisa azana yana muntu olobela ete so wana okinde ngwana na oyana na mama bete lai na yeli makambo wana te oyebi ndoto mususu soko olali olabuki okomoseka keke na seki nalali naloti nakotambola nata maboko nanga bekele mibale osotere bekele oyo bana oto kasi bekele na simi na maboko ndawo ana nakokima na bekele nanga kimaka naye kokuta na yo na iki azwi bekele mibale na maboko aniki yo nga nalobi bekele epa na biso bekele eza bana soki okabeli moto bekele c'est-à-dire okabeli yeba zela na maman tant le ba makambo faut expliquer bien niki aza mongo te expliquer bekele za nini maki oya maki ata maki alibata ata maki oya ya nsoso nyoso wana kaka bekele mais pas na biso soki moto moni moto ndengo vandi wana akabeli yo bekele c'est-à-dire akabeli yo bana soki okutani na bana te okokutana na mbongo spirituellement parlant tango moni neti bandoto abongo loti baosengo bamaki to bamosusu bakenda pa banganga koconsulter bamarabout et tout baosengo bamaki il faut faire très attention bamosusu baboma mais oui yo yebi te bayaka po bayaka pesanga bekele moko to opesanga bekele mibale tango yo opesi wana soki opesi mibale balongoli bato mibale soki okabi moko balongoli moto moko yango wana nayakisima maboko oyo bekele wana nalotaki na moto naye kotikela yo zwa bekele kobota ndongo za boye soki nazongi ntango nakoyamba na nsima kopesa kasa na bekele olima kombala nsima te lelo ndenge wana eza message moma nzambe alakisaki donc opesa ngai wana malembe yalinga ba message ya citation ta komi motema moto maniki ezaka masanga soki mama tiki alcool azala ba message wa pesanga esalama na la sire vraiment mama loba yaya nakitisa tose epsa ekitisa nakoma kaka soko omoni mama no nafandi molangi moko yake kasi moko wana moto ezokanga yo te péché chéri donc kanga mana molangi moko wana chaque jour nga nakomela oyo ya mindele te nga nakomela kene akene eza bokoko te wana eza mabe te eza bokoko elamisaka te mindele nde bandoki oyo bokoko na bino nde eza baange nga naza kuna te maniki mama oza koloba nini donc nzambe oyo nzambe mobali na ngai nzambe ayaniza donc alakisaki yo nde message ke manzako bekele onga napesi yo mema eza nde bakoko oyo nga napesi yo malgré apesi yo mibale wana toyebi te oyo nzambe abongisi tina na kati ya libumu so mpe eza mibale to moko ndenge naza boye mama naza likolo eyalingani na parabole te yebisa verité mama na mokolo ayebi te mama alobi na likolo deja aza ya komata mama na likolo ekolikambo bilohambo yelendokinda peke otohotoletuba ibamboye yelendokinda peke otohotoletuba kebakeba mwasi abinaka lomoka mobali tokoaposition bilohambo yelendokinda peke oto endekinda peke wana maniki yokumbi mondoki ndenge eza bushi kutu keba kutu wana epa na biso bikonda biyelela yeketano omomi ikindano yetetao nasali nje bonanga manikiza
imani ki alobi na bino lokoko